en plus yozo ebate na cadre ya makambo ya droit d'auteur tozana associé Sizak yende mutu oyo adependanga na ba droit na ba société ya droit d'auteur ya monde entier jeune wana toyemi na bango tosena non stop elingi koloba banzembo ya Shockstar ya kala. Alors il n'y a pas moyen ya koya koloba ke non obuma soneka à chaque paiement ya ba droit d'auteur il y a un feuillet wana izali kolakisa mbongo za kozwa izali ya nini. S'il y a une créance qui est écrit au nom lokola yo ka grave ekoki kokende na mutu mususu oyo kingani kombo telite congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Merci beaucoup, merci Nabandeko. Baoyo bazota la biso partout dans le monde entier, surtout baoyo ba mesana kota la dossier grave où ils allaient émission yandeko nabino ka grave songanzila number 1 na bokasi ya première dame Francine Ngembe oyo azali kosala po ete monde entier ba tala biso partout. Et Nabandeko Oyope Bakosala et Moussala Oyesalema bien là directement. Je vais dire un grand merci à mon réalisateur et mon caméraman directement parce qu'il est en train de jouer des rôles à la fois. Lui c'est Darby Matuka. Merci mon frère pour le travail et toute la grande équipe de www.congodialogue.com. En tout cas, je vous dis un grand merci parce que Moussala monde entier est allé témoigner. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, à chaque fois qu'il y a cette émission, on a toujours un invité sur ce plateau. Oyo Alobelarabiso, Oyo Azali Nango. Quant à moi, avant de commencer quand même cette émission, je tiens à remercier Batu Oyo Bazo soutenir Biso de près ou de loin. Là, je vois directement Kodambo Kaya Willy Moucheni. Merci. Pourquoi pas président Gilles Maswa Nanyo Swazai Kosala vraiment ils ont monana alingi bajan pe azali mutu azusebela azusala bien pour la culture mboka nabiso. Merci naye na robosa na pété ba mécène tout ba oyo bazota la biso à travers le monde entier. Marila Malira Molay merci na ndenge pe ozali toujours pe Molandia solo tozana na plaisir ya koyamba lelo président Ben Nyamabu Oyo Azali président fondateur ya groupe Oyo Ebini Samboka Nabiso RDC à l'époque Zaïre parce que Zali groupe Oyo Bimana ba innovation ya ndenge nango et Ben Nyamabu Mutombo Azali elongo nanga awa tuko beta masolo to eba Ben Nyamabu atika ndule to Ben Nyamabu zaka na ndule Ben Nyamabu atika la nika masolo forme to Ben Nyamabu koma nenani. Donc il est avec nous sur ce plateau, c'est la raison pour laquelle sans plus tarder na OPC déjà. Bonjour président Ben Nyamabu. Bon, bonjour Kagraf. Vraiment na sepelito nengo penser ouais après tokutana total to betela masolo ya ndule. Ils à la côté à Shockstar comme nengo tiko tuna soki comment qu'est-ce qui se passe. Ils à la côté à masolo ya forme problème ezate naza vraiment en disposition ya ba téléspectateurs batu nyonso bazako talabiso na moment oyo ndenge ka grave ye na ko répondre na ba question oyo ye memelinga oyo ya botuna yango na kozongisa po ba mélomane ba téléspectateurs ba yeba de quoi Ben Nyamabu azakoloba. congodialogue.com. Na bandeko bazota la biso président Ben Nyamabu ezana mutu moko akomela kinga kombo na ye Mishigita Kongolo moi wana alobi nanga bo alobi tunelanga Ben Nyamabu akenda wapi atika musique to azaka na ndule to akoma wapi au juste position ezo ebanate. Bon omoni ka grave naza kopesa kombo na ye nani Mishigita Kongolo. Mishigita Kongolo réponse omoni que non Ben Nyamabu aza na moment oyo naza na studio naza ko préparer album ya sika comme nango likolo na liso avec ba jeune ya sika ba petit ya sika mais sans oublier toujours
na les grands arrangeurs solistes na biso Sejoka azali ba Charma bali ba tozana moi ba petit oyo bazali ba Chico bazali bon bangonyo surtout bazali ba petit bazali ba Hirondelle et tout ça bazali yango na tozana studio. Je pense que soki tolingi to comme na période siko to ça la mixage soki mixage esili je crois akosepela bongo akojuge biso toza niveau nini et Shockstar ekomi ndenge nini. En tout cas, mais ce que le bic est besoin dans studio, mais baninga msupe baza na studio, mais na mboka tout à na capitale quand même, babita ba concert, mais bino au lobby que vous allez en mouvement, mais place mon côté à Nakin, Shockstar et beta musique, mais nous zo baga ozaka nandu. Bon, to betaka, mais na moment où na moi période où to se concentrer mingi to ça la mise mingi maele na biso mingi côté album. Mais kala mingi te bakomona biso to continuer toujours ko beta ndenge to beta ka to beta na ba invest de la Gombe to beta na bisika o to beta ka ba yebi ba melomano ba yebi Shockstar ba yebi sika to beta ka mais lokola to zana concentré na studio tout ça là eloko moko ya très bien vraiment pour na ba melomane pour na ba téléspectateurs ba sepela. Alors, na répertoire, il y a Shockstars, parce que tango bino bobima, à l'époque, tango et Salemi Shockstars et Salemi, ils allaient nanou, ils allaient, c'est-à-dire, ils allaient le rôle à l'équipe nationale à l'époque, ils allaient orchestre moko, oyo, ils allaient qui na ba grand chanteur ya mboka oyo lokwa ba Carlito lokwa ba Debaba lokwa ba Juna Jana na ça dit ba to bazaki belé oyo bazaki na Shockstars ça dit ba yemba ba nzembo oyo etikala gravé na mitu ya bato. Vous êtes sûr que na ba jeune oyo zui lelo ben yamabu est-ce que ekosimba bango pena ba koka ko yemba to kozongi sampler wana oyo ba Carlito to awa ezali nouvelle formule? Bon, soko baniko tala histoire ya Shockstar et bandaki na ba wana te ce que totali bien to zaki na ba grand-père Bozi Boziana to zaki na ba Doli to zaki na ba te ezabo ete koya na ba songi wana te mais olongola quand même oya na ba songi non azara sute akenda osala anti non ka grave koya na ba songi wana te mais en réalité Shockstar azalaki na comment to bengaka règlement d'ordre des intérieurs tozalaki nango lokola tozalaki na ba administrateur lokola Roxy Chimpaka ça c'était seulement tolandaki na ndenge mikanda ya Shockstar ndenge ezalaki te non ezaki kolongola te totali règlement d'ordre intérieur tolandelaki ka ndenge ya règlement d'ordre intérieur donc juridiquement ezaki kolongola te wana c'est trop dur ezaki na ndenge ni parce que bandeko belé peut-être bazwa chance te ya koyoka histoire ngo na ndenge ni création ya Shockstars parce que batu ne belé peut-être ba mona kika moi vague wana belé peut-être du fait que ozo mona na te ba msu ba lingi ba bunga histoire ba na msu pe ba botami na ba poto kuna ba yoka ka ba nzembo Shockstars mais batika kozwa chance te ndenge toza na yo création nango ezaki na ndenge bon création ya Shockstar normalement ezalaki bon nga nazaki coopérant na langa star ya ba 7 patrons ya ba Evoloko Bozi Janana Jomali Roxy Chimpaka Jengaka na ba Dindo Yogo oya patron Verkis Kamongana voilà bon maintenant lokola nga nazalaki kuna na langa star. Vous avez le roi musicien? Non, j'étais coopérant. Coopérant, ils ont. Coopérant, donc. Vous avez toute la vote, ils ont. Structure, il y a langa star, ils ont 7 patrons. 7 patrons, ils ont tangeli. Ngai nazaki nanga libanda. Naye, soko na beti, to beti, suki wana. Nga nazana kati ya contrat ou ya bangote na ba règlement d'ordre na bangote. Alors, comment qui est moko to sololaki avec baninga lokola Evoloko na Bozi na Roxy ngalbino to ki ko soma instrument na ndenge selon contrat ezapa ya Verkis il est qui makasi to ko soma instrument to sala no to continue toujours na langa star. Alors maintenant c'est créé on a qui ko bima et pas
ya Verkis le volo ko mutaka na obimisango monofo petit bo te mais siko tango bimi yango ba révoquer ngai alors tango ba révoquer ngai na langa star alors mutu il fallait tout traiter na ye o azalaki quand même soudé na ngai confiance était grand-père Boziana avec Roski Chimpaka na ba musiciens quelques musiciens mususu lokola ba Juju ba Carol ba Jomali bonde to salagi nengwana il fallait tokende ça bino mouvement to sala orchestre yango to salagi Shockstar c'est là président siko nani mutu a commis sa information au bino bo sola kan coulisses et comme pas Verkis Kamanga non mais au monique siège pendant ninge langa sare alagi zangi na Dallas mutu pendant simaki makammingi na Dallas c'était Voloko alors biso to soupçonnaki et Voloko parce que non parce que azaki na petit nemo comme on est Guina wana azaki pire petit na ye alors biso le tozo ya na bozi nga zo ne pas bozi tozo ke ne pas na ye pas zako pa na Dallas alors Guina to kuta na nzela alors bio na ke pas président bon et pourtant les rois langa star azaki na président ezaki ka ba 7 patrons alors ndenge nini ake pas président alende kuna to ko yoka masolo non quand va salingai révocation va créer poste à président va chez Voloko président alors yango na biso tolubi justement mwana mai wana kaka yende mutu akendaki ko poata biso epa ya Verkis wazola ouais et après cela Bossali Shockstars et Bimi oui après cela tu au ça Shockstar et Bimi na 83 to sali Shockstar allez. Voilà comment un peu histoire Nengezala qui est bimi, toqué na bozi avec Roxy, puis tu as recruté Defao, Monza Premier. Musicien Nino Aliboso Bozouaki à l'époque. Monsieur Aliboso Bozouaki à l'époque. Bon, c'était Defao, il y avait Defao, Adoli, Monza Premier, Kofi Alibaba. Bon bango vraiment de bao to bandaki na bango voilà et puis na simakuna na ba solo to zoaki Sejoka il y avait Carole na mi solo a compa na accompagnement normalement ezaki nengwana oui après nde lisolo no linga ko beta ya Boziana et comment qu'est-ce qu'on ndenge lobaki ezaki règlement d'ordre intérieur nini yango esalaka po au moins na minute batu bazali belé bavandi bazana posa pena bayoka batu lokwa ba Dalfi Kabambi ba Nangola kuna bavandi kaka bazana posa bayoka ne président Benyama bazolo bon selon contrat ndenge ezalaki contrat ezalaki nango elobaki boy ndenge toza ba administrateur Misato Shockstar azali na édition na ya production to benga ngo Bobette lingi koloba nini Ben Bozi et Chimpaka biso trois tozaki ba administrateur toko que nous ça sous ba registrement et pas mususu te ya banzemo na biso alors moi na mai Benz Boziana akindeki pa ya Verkis akeko sala enregistrement on a nzemoni bon c'était quoi je pense première chanson ezalaki Chala wana elekaki to lobelaki yango te aki kokota susu na ba chanson mususu titre ezoki mangaya parce que ça fait longtemps aki osala so enregistrement kuna et alors yango wana epesaki to appliquer règlement d'ordre intérieur c'est ça qui nous a fait évoquer non wana to bengi yango séparation yaki nango séparation séparation susu ndenge nini séparation mona mai bokembi ensemble bolongoli ka boya landa o ngana zo bisayo yaki nango séparation to se séparer mais to zaka na biso kaka ti mwana mai to zaka na biso kaka ezali te to bandaki na ye kaka wana te to bandaki ne depuis ami d'enfance to bandaki ne bandaka la to zaki toujours avec grand-père Bozi si le long peut dire que Benyama boso la très bien, très kitoko. To benga na gato solo laga. Ah, mwana mai. Mais d'ailleurs na 44e anniversaire na zalaki to yembaki banzembo ya biso ya Shockstar to yembaki na ye lera sai 44e anniversaire na ye. To yembaki na ye, il n'y avait pas de problème.
Alors, merci beaucoup, Président Benyamab. Je crois que au épinglé Ndengewana. Alors, la question où natuna qui pour na bajen, au répondant qui est-ce que vous êtes sûr que bajen ou yozui les lots bakoko kapena ko yemba répertoire bien il y a Choc Stars to ou ils allaient nouvelle formule pour question nous répondre qui bon normalement ba téléspectateur va que bajen wana toyembi na bango tosena non stop elingi koloba banzembo ya Choc Star ya kala lokola ba Zeno Ariana ba Mbumelengi ba jardin abandonné jardin de mon cœur ba interprété parfaitement et après wana toyeko sala banzembo ya sika lokola Linda toyeko sala liso likolo na liso toyeko sala comme Enriquez Vemba, alors bah interpréter en efficacement. Alors ngai lelo pour nanga na pesi bango moi ba fleur. Alors si quoi tika lika ka téléspectateur ba juger bango na terrain. En tout cas, merci. Je crois que Nabandeko Bazouta la biso va comprendre déjà l'explication ndengezali. Siko président Benyamab ndengezawa artiste il faut vivre na ba œuvre naie. Likambo moko ezali awa na mboka na biso RDC o ezosala pasi mingi na motema nanto monate. Dans un pays démocratique où des sociétés de droits d'auteur existent et pas yo plutôt mona soneka où yo toyebi kezalaka mais récemment awa toyambi président Verkis qui a mongana kaka émission oyo que je salue en passant na batutu bazota la biso à travers le monde entier président Verkis qui a mongana a PC éclaircissement sur Sokoda na soneka alobi boy soneka existait par là Benyamab yope en tant qu'artiste oyemba pe banzembo na yo ya mwaka la déjà tokoloba ke bino artiste bozali d'accord na kokufa ya soneka boke na Sokoda to ezali ndengeni parce que site oyo ezali seul site oyo démocratie ezali korigner donc moninga ezali kaka obligé te andi makambo moninga mso lobaki te parce que Congo dialogue et sengil batutu pena baso la mututu akoleka surtout en un dossier grave. Merci naba leader tout ba yamba biso, merci pena batutu, je le dis toujours merci na ya Willy Moucheni. Merci pour notre soutien, merci pena président Jules Maswa et na robot ça n'a pété hein ba les cases cosmétiques depuis Paris. Alors président Benyamab. Bon, omoni neti likambo soneka. Ngai ningo moni ngai boye nazali vice-président ya Soneka en liquidation. Vous comprenez? Soneka ezali coexister. Et na melandanga Soneka ezali coexister. Soneka ezali créé par ordonnance loi. Il n'y a qu'une autre ordonnance loi abrogée. Yangonde koki koya kobuma coopérative soi-disant société de droits d'auteur Soneka. On moni ezali mais et pourtant Sokoda ezali créé par une ordonnance Pamba. Ordonnance ou un président de la République Ndemutu a créé. Oui, ça c'est une ordonnance proposée par le ministre. Non. Non. Mais ezali ordonné par le président de la République. L'Andangaï ministre a proposé. Mais Soneka ezali créé par ordonnance loi. Qui font la loi? Il y a le Parlement, il y a les sénateurs, et puis, le président de la République a ordonné. Alors, ordonnance Oyoana, et qu'il jamais comment on appelle ordonnance loi. Alors, ce qui est il faut bander la démarche, on a n'engezali, babandi na Parlement, baké na nini, comment on appelle, na institution, surtout, ça la loi, et à sala yango. Bon, en plus, yozo ebate na cadre ya makambo ya droit d'auteur, tozana associé Sizak. Sizak yende mutu oyo a dépendanga na ba droit na ba société ya droit d'auteur ya monde entier. Ezana à Genève. Et yes Sizak wana avant bo changer combo ou bien bo changer combo ya société de droit d'auteur, il vous faut 5 ans parce que Soneka il a au moins plus de 10 000 adhérents. Batouana 10 000 wana ezalité likambo kaka olobi na munogobo batouana pe ba disparaître te. Il faut ba processus ezali. Alors Sizak il faut quoi adresser Sizak a coupé Sabino 5 ans le temps pour expédier affaires courant et affaires antérieures
Au moins, ça se passe comme ça. Mais nous, on n'a pas vu ça. D'ailleurs, ce que tu as bien, c'est la Cour constitutionnelle les alliés. Donc, la Cour constitutionnelle les alliés, et la ordonnance loi, na ordonnance tout simple, qui prime. Donc, les alliés, ordonnance loi. Parce que l'ordonnance loi, il y a toujours promulgué par le président de la République. Ok, merci. Président Benyama, est-ce qu'on a une question parce que Bandeko Bazota la biso bazan pour ça la vérité. Artistes, on a plus de 10 000 artistes au Yolobi ou à Soneka. Ce sont les mêmes artistes au moins à Sokodat. Aux hommes c'est toujours la même chose. Non. Bazaka bilongi moko wana. To bandaki mona papa lutumba kuna na Soneka. To na koto ya Sokodat to moni papa lutumba. To moni batu grave, je n'appelle ça précision. Oui. Omoni ndenge tozoloba to sambaki na Soneka na Sokoda to sambaka. To sambaka quand? To sambaki il y a un jugement oebimi, jugement oyo yangoyo. Jugement oyo ezokopesa autorisation ya Soneka et fonctionner. Jugement yango ezali RCA 3046 na RCA 446 na 447. RCA on ezopesa ba prérogative ya Soneka et fonctionner. Yango na Soneka ezali ko fonctionner. Même ba FEC, Fédération des entreprises, a yebi que Soneka a fonctionné selon un jugement yango. Na bandi na éviter ce qui les a fabriqué. Alors, ce qui ozali en dehors ya mibeko ya la République, tous les kaka toujours na ba tribunaux. Ce qui biso tozala ki en dehors ya ndenge yo zoloba, ye ndenge ya lobi nde bakangi bayeko kanga Soneka ndenge bakangaka Sokoda na yeverki swana. Mais biso Soneka na lobi na yo RCA 30446 RCA 30447 yango ezali ko autorisé et Soneka et travailler yango wana tozali kosala. Donc, parce que sinon jugement yango en tout cas na bandeko tu bazota la biso donc jugement yango wana ndenge ezoleka leka donc na monde entier bozomona président Benyama babimisi ba document siko tokolinga toyeba à l'instant là mutu nani siko azo diriger Soneka donc à l'instant tokoyeba ezali nani na kotangelo para moko tout simple balobi action wana o tokende ko samba na Sokoda balobi ezali recevable loko les a recevable yango ba juge ba komia balobi bo dit recevable mais particulièrement forcé l'appel de monsieur Jacques Bouenzei Jacques pour le compte de la Soneka. En conséquence confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Donc, vous comprenez. Donc, Soneka, bandimaki que, juge balobi que non, l'action nabino est recevable contre Sokoda. Yangon est autorisé que Soneka ait fonctionné. Soneka, c'est quoi le les a fonctionné, ils allaient fonctionner diriger maintenant, c'est le liquidateur Jacques Bouenzei. Ok, maintenant, action est aussi sur terrain. En réalité, ils sont sur terrain. L'artiste Bazozo Mbongo na bango na Soneka. Parce que même vers qui a mon gars a confirmé qui récemment tout le monde a capé basalaka moi ba makamuna bango moko pe tout le monde a bakaba ba loso banini bani bakabela pe batuma bambongo tout ça mais ce que Soneka tozo mon a rien donc ils ont ma solo artiste wana ba ozala na bango ka boy parce qu'il y a des artistes lelo ba ki na bango ba misu bakenda batika basi na bana basala ba œuvre na bango siko bino litango bozo sala jusqu'à quand oyo penaki boko koma pe en action lokola baninga na mino Sokoda pona Sokoda kuna mikolo bazo pesa bato bambongo justement pona koyebisa yo moi je pense que un sociétaire de droits d'auteur boko kabele ça qui alors so PCMPO dit non te ça les magate nulle part na monde siko ba osani tozo net maître games tango akeko zambongo na yena assassin kuna na poto ina pas ba pesa que ça qui alors so te ba pesa qui ni piodité on lui est payé son argent cash il a tout. Mais ceux qui m'ont bon exemple qui bago so loso bagabeli non ça c'est avec quoi
Parce que quand on donne l'argent, on vous donne l'argent on est utiwap. Et où t'as ba fayé. Par exemple, neti ngai o Bariana, o Bakelimani, o Banzembubu, en tant que sous-producteur, c'est là où vient l'argent. L'argent ne vient pas comme ça. Le cola, Zali na onatra, le cola na nini, bazok pesa batu. Bonne fête, bagane go fêter. Parce que batu na bazok salaire na bango na fin du mois. Mais na son cas, comment on appelle les artistes. Ba oyo to bengi ba sociétaire ba zwaka salaire te mbongo na bango ezali ba production ya ba œuvre oyo ba produire yango wana nde mbongo oyo bango bakoki kozwa. Moi je ne sais pas ba zwaki yango na ndenge nini nga soko pesi nga mbongo ndenge na tie na poche na oselo papier te parce que mbongo ngo eza na papier te. Or que à chaque paiement ya ba droit d'auteur il y a un feuillet wana ezali kolakisa mbongo za kozwa ezali ya nini. Moi, je ne sais pas. Hein? Yo kanisi saki alo soana ti leloyo ezali. Mais quand même moi simoko. Non, ce n'est pas ça. Naza ne ko informer yo na droit d'auteur ndenge le kamaka. Na droit d'auteur le kamaka ndenge wana. Et le kamaka na ba œuvre yo produire, c'est à partir de ba œuvre wana nde na ba mbongo ekobima bakofuta yo na ba droit na ba papier ba feye wana ngana bandi na ibite tango yo solo la gina ke mwangana il fallait tout na yeke opesi mbongo ala ke so ba feye ya paiement ba feye zalaka bato ba yaka kozwa na lobi ya feye ezalité ngana sina mona artiste moko azo déclarer na télévision na lobi ba pesa ke so $1000 ya lobi oh bino bozana ba preuve opesa nga $1000 ba pesa ke chèque beaucoup pesa ya nini. Il faut qu'il y ait un feuillet. Un feuillet peut-être aux oyebaté. Feuillet ezali ba titre ou yo produire, ba œuvre yo produire, que ce soit un peintre, que ce soit un écrivain, que ce soit un artiste musicien, ba œuvre yo produire. Yango wana ba œuvre wana yo produire, yango nde ko pesa yo, comment on appelle paiement ya mbongo ou musala yo sali. Siko na soneka biloko ngweza. Mais na lobby ba document ya ba comment on appelle ba sociétaire si on a zoebisa yo ezana na soneka document ezakuna ya plus de 10 000 sociétaires ezakuna tozozela ba mbongo ba futa hein ce que ba futi l'état congolais doit aussi de l'argent ba tout nyonso baza ko devoir soneka ce que ba futi okomona peto ko futa ba tout oyo nenge yo zoloba oyo ba sociétaire oyo bazali affilié na soneka bakozwa pe bambongo na bango ekosala tokobenga kaka yo pe okoya pe okofilmer okolobela pe sango ngo lobike non voilà j'ai vu la réalité mais okomona ngo avec le feuillet oyo eza ko représenter que non quand on m'a payé mbongo ba pesinga ya nini. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ça dit pour que Ozala informer Nandingezo Senga. Ça dit 24h/24. En tout cas, je vais demander à tous les fanatiques de cette émission, à vous tous qui m'aimez. Ça dit Nazomona Bozokoma. Vraiment, ça prouve déjà l'amour na Bisikato Bozali. Donc, ça dit on doit s'abonner tous na chaîne YouTube na Bisso. Oizali www. congodialogue.com wana nde soki ozali abonné wana yaya 24h/24 ça dit ba news na biso to ko banda ko zango makamutu ndenge ezokende. Dans tout ça, je dois vraiment remercier sincèrement madame Francine Ngembe. Merci parce que grâce na une de monde entier bazo zala informer, grâce na une de bandeko na biso tout bazo ba vérité ezolika na mboko parce que biso to ko toucher partout. Non facilité tout ça kaka. Alors président Benyama to komi na biso vraiment presque na suka émission na biso na ndenge kaka ozo pesa explication wana batu bazo yoka mais non tokoloba ki ba démarche obino bozo mener et komi wapi parce que ngai naza vraiment l'église au milieu du village. Mon souci est que l'artiste ba kende kozwaka ba droit na bango maintenant tozo linga toye ba vérité. Parce que vous êtes chancelier, vous êtes un grand artiste dans Mboka Oyo, vous méritez que vous allez passer tout le monde à la médaille et ça. Donc, ça dit, président Benyama, à quand lit Oyo et Kozoa fin, l'artiste va se retrouver. Pour tout le monde à Sokoda, yo télémikuna, tout le monde à Sokoda, tout le monde président Verkis Yamongana, tout le monde à Soneka, tout le monde Benyama Bomuto. On dirait la guerre kaka, on est zala su yakala, et vous en avez koto Verkis aloba qui épée à kokwei sate
donc akotika te pouvoir na sokoda te soki nanu baartiste babongi te yo pe koto ozaye on dirait na même lit bokoki te koyokana bobengani on a verkis peut-être bovandika mwana mai tosala ndenge nini non tosala boy tosala bon toi appuyer sur neka to sokoda bokosala ngo pete. Non, mais moi je crois, téléspectateur, il faut qu'est-ce qu'est la vérité. S'il y a une créance qui est écrite au nom lokola yo, ka grave, et koki kokende na mutu mususu kingani kombo telite, ba créance wana ezali ekomami na kombo ya Soneka. Il n'y a que Soneka qui peut récupérer ba créance wana pour na kofuta ba comment on appelle ba sociétaire ya Soneka. Bon, na moment oyo ninge ezali parce que Soneka ezali dépendre na l'état te. Soneka ezali lokola coopérative. Donc ils ont la société, la coopérative, qui n'a rien à voir avec... Mais sur l'état moni désordre de l'équipe au binôme artiste. Donc je l'ai dit, tout au binôme artiste vous abattre désordre. Ce qui l'état moni qui est, moi désordre des alliés, à côté de Batounaye, et côté de ministère de la Culture et Art, paix à son âme, son excellence, ministre Nabiso Mbanza Moukala, Oututi Kabiso. Donc il fallait qu'il y ait un base nous. Bon, biso netinga ipe na kopesa na son excellence de la culture des arts autikotika biso banza mukalai ma condoléance que son âme repose en paix. Donc ça veut dire ceci na mutuna na yo ini koloba boye na otikolakisa yo jugement wana ezali rendu na tribunal. Donc vous voyez ça n'a rien à voir et le gouvernement et comment on appelle et l'état et que nekokota na makambo ya comment on appelle makambo ya ba coopérative ezali ba règlement d'ordre intérieur na bango statut na bango makambo nyonso ya bango mokonde bako sala ndenge makambo eza kokende ndenge na utaki koyebisa yo dès le départ. Tozali na oyo azali comment ko tenir toutes les sociétés de droits d'auteur ya monde to benye Suzak ezali na Genève oui. na Suisse. Alors s'il y a un problème, il n'y a que lui qui peut venir intervenir en tant qu'arbitre. Non, na moment oyo eli kolobanini, vous devrez faire les procédures normales. Bo ça la constat. Il y a fait ça 5 ans, par exemple, il baka boue et ça bolingi bo changer, après ça temps pour ça là comment on appelle remise passif et actif. Vous voyez, ça c'est la meilleure procédure. Il n'y a que lui qui peut arbitrer. Alors non, oyo azako exister, oyo azako exister. Mais pour na ko arbitrer, netibiso tozali ko exister na ordonnance loi. Donc là, tu allez coexister dans l'ordonnance loi, dans la question de jugement. Alors il n'y a pas moyen, il y a koya kolobake non, Obuma Soneka, moyen ezalité. Liquidation jusqu'à quand aussi la makambo dans la communauté. Sur etikal na ka bonga pour la liquidation. Non, kasi na lobby. Soko tali le loyo, ba onel, bazana liquidation, onel le bandaka, ti le loyo bazo sala toujours liquidation, nan facilité. Donc, si vous avez le dernier centime ya mbongo, où il y a la société, et c'est là vous pouvez mettre fin. Mais tant qu'on n'a pas ces derniers centimes, vous pouvez mettre fin, comment? Moyen de mettre fin, c'est là où nous continuons à poursuivre la lutte pour recouvrer le droit de la société. Merci, voilà. Merci beaucoup président Benyama Boujoko opesi ba éclaircissement na bandeko nyo surtout bazota la biso. Merci à toi Mishingita Nkongolo. Elengezanga lipasa donc na ebike ndenge ozota la biso oyoki yo moko ndenge président Benyama Boalobi par rapport na yepi na ko remercier pe artiste mususu pe bazo encourager yo pe na litango là je pense bien à Beberto Kumbaro que je salue en passant depuis la Suisse pe azaka na katiko na zota la biso. Alors les cases cosmétiques pe na ebike bambote pe belé tokomi na suka président de dernier mot surtout que Verkis Kiamonga na zota la yo par rapport ya ndenge ya lobby Soneka existé te okoyebisa malobani. Bon, ngana koyebisa ye que Soneka ezali coexister. Oyebisi nani?
nazolo banaki mwangana ko par RCA oyo na la outi ko lakisa tout à l'heure awa Soneka ezali coexister il n'y a que toloba nini soki tozali coexister te ba bureau na biso ezali na tour administratif ya 12e niveau na RTNC ba nyonso soki ba ke kuna ba ko kende kuta ba bureau ezako fonctionner bonnement parce que soki ezaki illégal l'État congolais ne devrait pas nous donner la permission ya ko fonctionner ko fonctionner. Il ne peut pas y avoir une société qui est illégale et fonctionner dans kati ya mboka ezalakate parce que mibeko ya mboka ezali. Nous devons respecter la loi du pays. La loi ya mboka ezoloba ke bazoko fonctionner ba gagner ke jugement na bango. On va les laisser de fonctionner jusqu'à récupérer le dernier centime. Alors, Kiamwangana, wana soka zukota na page ya kolobake Soneka ezako exister wana ezali faux problème. Alors donc c'est pour dire que Kiamwangana wazola ayeba ke biso nyonso toza régi na mibeko ya mboka. Mutu moko azali kola mibeko ya mboka azali te. Lokwa toza régi na mibeko ya mboka jugement wana yango wana nde pesi biso droit pour to sala to continuer à fonctionner jusqu'à retirer ya ko couvrir les derniers centimes ya artiste. Merci. Voilà. Alors donc Bambote nayo rapidement surtout programme nayo déjà sorti album ce que vous allez nane tebisute rapidement parce que oui bon to komi na suka justement liso likolo liso ce que to sisi mixage kala mingi te to ko informer quand est-ce que album ekiko bima bo Bambote na ko pesa lokola avec Riquet Vemba oyo basutena kabiso Erico Fils de Blanc Dodo la continuité de comment on appelle Balekaz cosmétique Jean Leba et donc baza ebele oyo bazali ko soutenir biso Dimato Lopez Ariamba Banani Makola Seti, donc ils sont ébellés au bazali pour soutenir pour que Soneka vraiment et ça là effort recouvrement et koka pour bapesa ba yan droit wana ba société wana ba mbongo na bango bien que numéro peut citer parce que tu peux vous en poser na eux pour na habiter ce numéro na op ça tout ce ko bomba na habiter bon numéro ba komela to ba to ba olinga pe ba benga yo. Bon, bato bakolinga bakobenga bureau babengi na 085 10 96 640 085 10 96 640 ça dit batika indicatif mboka na biso to 00 243 ya Willy Moucheni babengi 85 10 96 640. Alors merci, vous avez senti quand même que j'étais avec le président Ben Yamab à s'exprimer. Il y a un dossier grave où ils ont regardé. Ça dit tant que tu pas nayo, celui qui biso ka bien, il va ka répondre à la question na biso problème les anangote. To remercier mingi président Ben Yamab na ndenga biso pa nae, ndenga peto solo li boyoki oya lobby. Et quant à moi, je dis un grand merci à madame Francine Gembe na onyo sozo sala pour na biso pe na ko bosana te ko remercier bato bazo soutenir biso de près ou de loin. Là directement je vois et Willy Moucheni Kodamboka na bosanité président Gilles Maswa na fondation Gilles Maswa oui salemi pour na ba bien fait ya peuple africain ça dit ba pays africain tout boyamba fondation na bien et na robosa na pété Malira Molei na bosani pété Michigita Congolo puis Dalfi Kabambi Nangola et puis batu bazali et belé en tout cas ba bo soutenir biso ceux qui bolingi boza biso il y a nos adresses qui sont affichées là bobenga biso tokozala vraiment tokoyamba bino malamu pe tokosoana bino. Je remercie caméraman l'infatigable Darby Matoukou. Merci pour notre travail. Ozo continuer comme ça là. Mon cher ami, merci. Et moi, je vous dis au revoir. Retrouvez-moi toujours sur www.congodialogue.com. congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opérer sans Francine Ngembe.
congodialogue.com. ivalopesanga francine ngembe